Allez, merci beaucoup amis téléspectateurs habitués à Communication Plus. Tu peux suivre nos de partout. Vous avez l'édition spéciale à Mokolo Moalelo samedi. Mesdames et messieurs, en direct à Communication Plus Télévision, samedi 28 septembre 2024. Une fois de plus, merci de la confiance, la fidélité. Je pense que toujours dans l'émission, on a un retard moko énorme parce que Communication Plus, ça aura toujours. On a ça Moïse plateau T, vous allez payer appeler na terrain, mais toujours présenter premièrement, excusez-moi par rapport à ces grands retards au Makanisa Baimboka et les Akobanda. Et bien, bah comme la Gibiso Babin de Komoïsme, le Bakaete Makanisa Baimboka du lundi au samedi, mais samedi est comme il la jour à barre diffusion. Amis téléspectateurs, Moïse Mouy en forme, et Tozako Beta. Masolo Maïmatali et le Congo démocratique. Léon a choqué Batulisus moi moqué, amis téléspectateurs. Puis Léon a coupé sa sondage à l'homme de Makelele. Léon a coupé la moi moqué par rapport à Maïmatali et le Congo démocratique. N'a coupé sa sondage à Lélo. Et merci à votre confiance. Bah, vous reconnaître que le sondage de Moïse ils ont tapé à côté jusqu'à la preuve du contraire. Donc le belabobele bosembo, donc le belabobele bateau bazaï ko accompagner, to bali ko sala elo comme côté. Lelo amis téléspectateurs, je pense que na ko bimisa pe na mpoasa. Bateau ba ko sa elo côté. Devant ma télévision, devant le peuple congolais. Mais tu as quelques questions un peu de l'heure, tu as Matali. Discours, il y a Tata Mokonzo Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Chilo, Monangambu, il y a Tribune, il y a Nations Unies, tu as moi Moké, Malobam Nyonso, Mokonzo Yamboka, Félix Antoine Tshisekedi Chilo. Est-ce que Zaïko Bangi Sabanguna, tu as Masolo Matali, Finance, il y a Ekolo Congo démocratique. Est-ce que Doudou Fouamba ali kosala pe populisme ndenge bele bazai ko banza pona secteur na biso ya justice na ngambu ya justice na ko simba lisusu na koloba oui parce que bele bokoloba ke soki na lobité c'est que bache biso touche koton na munoko to koloba parce que amis téléspectateurs nous avons le droit de parler na bele la kiango amis téléspectateurs maître Constant Mutamba justice pour tous c'est sengeli koloba ete maema so eko sala manandenge ya malamu mingi te sengeli ko bwaka pelisu na bela ki dossier à Jacques Ndala. Bravo Nandeko Constant Mutamba sur qui est tambola kiawa numéro 038 je pense. Oui le bela ki maema so tali situation wana. Na bela ki mama moko aboka ki na ba audio wa si seulement ses alliés. Mais gloire au Seigneur parce que Moïse Mouité justice a tché maboko. Akoyib sabiso ki azali na ba service un peu partout. Na lobela ki na lobela ite bandeko na biso ya TikTok. Réseaux sociaux boko sa elawa. Ezali mbeli pe ya minu mibale. Et comment tu savais que tu savais si kayo lingi mais yeba que réseaux sociaux ali libertinage te ndeko moko azwa maki na maboko ba service et puis tant on a 8 ans ya kotala ezeli oyo azwa maki na ko senga na bande kwa TikTok bozonga la raison ngai na salela ka réseaux sociaux pour communiquer et puis pour na kolekisa ka matali musala na ngai botika kopesa ka biso o ezali binote ami téléspectateurs oui ou non to changer constitution ya école Congo démocratique lelo cause pété tokoye bangwa mi téléspectateurs. Oui non Vital Caméra azali awa toujours na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tokoye bango autour de cette émission parce que attaque zo un peu partout. Oui ou non maman Aziz Amouna nazali ko accompagner le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo valablement na affaires sociales. C'est l'unique ministre au Félix Tshisekedi depuis qu'azoba ministre des affaires sociales maman azali ko accompagner valablement avec des actions concrètes. Oui ou non. Autour de cette émission. Merci de la fidélité, merci de la confiance. Vous avez repris sur la première chaîne numérique et professionnelle. Je cite la communication plus télévision, la télévision du chef. N'a pas si beauté, n'a pas de cognon sur la chang, n'a pas si beauté, n'a pas de cognon sur la diaspora. Vous avez repris la buisson en net moment. Tu as bien des sous na week-end Yalelo Azali, Ndeko Milo, le président et à club Tshisekedi. Junior Monabouté, tu peux si on bote boy madame na makanisa ba imboka samedi Yalelo. Bote na buisson de Moïse. Très bien. Et bon week-end. Très bien. Bande de cognon sur la communication plus. Et na pesi on dekonabiso arobase Mukuna. Très bien. Féliciter na descente na ye o ya kitaki pona ko rendre visite ya misala ya héros na biso Etienne Tshisekedi. Na mozole kuna esika akenda na mozole na Nsele. J'ai aimé vraiment cet déplacement et je l'encourage encore plus et sima soki akosala déplacement aluka pe mo basaka lo soit que la ba ndeko na biso to bunda na bango o babatelaka temple na biso otobi mausolée ya papa Etienne Tshisekedi. Aluka basaka loso. Moi basaka loso. Moi ba carton et Thompson quand il y a ça la fin de l'année chaque fin de l'année on appelle ça moi ba combattant moi très bien Bolandaka yo posi ozwa na kozwa turo
Très bien, jour pour jour, arrobas Mukuna, clone d'œil depuis quelque part, hasard en édition spéciale, allez, et puis Napessi, mon quoi que soit, félicitations, on a le parsec du chef, monsieur Ferdinand Pinda, Oyo, à la qui s'accale la face du monde, que Sengeli Totika vit à célibat. Hein, il faut qu'on ait une école, il y a Ata Longola, l'école à Milo, il y a Moïse Mbouyi, il y a Arobas Mukuna, il faut qu'on ait les alliés qui te mingi. Monsieur Ferdinand Pinda, merci, et puis je crois que lobby, dimanche, il y a lobby, Moutabengangaïté, pour dimanche, il y a lobby, tu as paix. Moi, moqué dans les bruits, c'est là, parce que Nabiso, et si à Bali, c'est là. Monsieur Ferdinand Pina n'a pas sur mon quoi en tout cas, soirée, Zaki Lobby, bah, ABC Biso, on a quitté, en tout cas, mon quoi que soit, image, et qui est zongi, motonio, sur Zaki, n'a fait tout, on a tout le monde, il y a que c'est là, Makasi. Junior, mon abouté, tout, sur la Maïmatali, discours, il y a mon conduit, école, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout ça qui tente, tout les kissi, tout réel, kissi, en communication plus, et bah, Congolais, belé, yopé de part et d'autre, Hollanda Kiango, quels sont les points clés? Oyo simbi na discours atata mokonzi wa ekolo pamba te zaina ba opposant déjà bazako critiquer discours ya Félix Tshisekedi Tshilombo. Bon, oyebi bien ndeko Moïse opposition na biso musala na yango ezaka ko critiquer. Très bien. Après vous avoir critiqué ba pesa biso ba o makanisi na bango. Mais au comment ba ko pesa pe idée wana te. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azala ki clair. Agression. Il y a des terroristes, il y a M23. Oyo baza ko soutenir bango na ndeko oyaza africain comme nous, Kagame. Ndeko Félix, chef de l'État, abandaki ko s'adresser na Rwanda te. Très bien. Abandaki ko s'adresser na ba partenaire, na batu bazali ko pesa mutu makasi na Paul Kagame. Pour abomaka ba imboka azoka minéré na biso. Tandis que ça l'appelle. Très bien. Venez, la porte de la République démocratique du Congo est allée ouverte. Très bien. Au lieu il y a qu'on financer batu moko boye ba bomaka et makila on est bien minéré na biso. Très bien. Batu ebele balobi pourquoi aller laka non. Tata moko zale laka te. A informaka yebitsaka bele laka na mokili mobimba. Très bien. Sur le Rwanda. Le Rwandais bazali minoritaire. Très bien. Ba Rwandais baza isolé. Oyo Félix Antoine Tshisekedi asali ezali crime contre l'humanité. Eri yango. Très bien. Toko banda ko zongisela bango ba discours nyonso ya tata mokonzi ya ekolo. Très bien. Ke era bandaki ko belela. Effort na bino tant que communauté internationale. Ezalaki nini. Très bien. Et j'encourage, je félicite le président de la République. Il n'est pas hypocrite devant partenaire. Et bien, il y a un discours, il y a plaidoirie toujours. Le discours, il y a devant le partenaire. Et c'est une décision de la nation. Ndeko, oyebi d'abord, pour la décision, nous devons d'abord retoucher notre constitution. Si ka koya na sujet na wana te oyo eza koleka te na mutu aba opposant koya na sujet wana na te parce que je parle par rapport à décision. Vous engagez la République. Très bien. Plus de 80 millions d'habitants. Très bien. Pour la guerre. Et ce n'est pas que vous vous réveillez le matin que non allez tokamata to banda bitumbana Rwanda. Non. Ça se prépare. Mais c'est ce que vous avez fait à Kabila à l'opposition, vous à l'opposition. Bobo, ça n'a histoire. Qu'est-ce que nous avons fait à Kabila? Nous n'avons pas demandé à Kabila qu'il fasse la guerre contre le Rwanda. Nous avons dit à Kabila de cesser de collaborer avec les Rwandais. Parce que na époque, na régime passé, Kabila a infiltré l'armée na biso na Rwandais. Kabila qui a infiltré l'armée congolaise. Bisenyima n'était qui? C'est un Rwandais. Tout le monde a dit, même heureuse mémoire, Mosé Laurent Désiré, Kabila a dit, Bisenyima, tu es un Rwandais. Ba officier Boni, oh na régime Nabiso, ba Kimi, ba rejoindre M23 parce qu'ils se sentent que nous sommes des étrangers. Très bien. De Bisso à l'époque, Tobanda dit ko belela. Kabila tika hypocrisie. Mais pour nous engager Bitumba, il faut d'abord, Tata Mokonzi Ekolo, réviser d'abord la Constitution. Pourquoi je dis ça? Très bien. Quand on déclare la guerre, il faut réunir les deux chambres. Les deux chambres. Très bien, un parlement. Dans le Congrès. C'est tout un budget, non?
Et le budget là ne peut pas contribuer. Nous en avons. Très bien. Et avec Doudou Fouamba, nous sommes capables d'engager la guerre. Très bien. Parce que quelqu'un qui est sérieux et avoir un ministre qui est sérieux, nous sommes capables. Très bien. Avoir aussi... Mais pourquoi Isaac Oyate? C'est ça la question qui dérange le commun de mortels. Pourquoi ils ont Oyate? Qu'est-ce qui bloque alors? Nous avons un ministre de Finances très dynamique, ok. Nous avons le président de la République déterminé aussi sa guerre, ok. Mais pourquoi? Ça, c'est les questions des Congolais. Moi qui vous parle, Nazwaki, ba formation, Yamakambo Etali Bitumba. Très bien. Pour engager Mboka na Bitumba, nous devons d'abord être forts dans le renseignement. Très bien. On doit d'abord infiltrer l'ennemi. Pour Nakouyeba, il y a infiltré Bisso, banani oyo ba pesaka ennemi Bisso information. Très bien. 2. Il faut tout changer budget et armée. Parce que na minute oyo, soki lelo vision et tata mo conseil école et c'est réalisé que militaire grade ya suka a touché kaka $600 ya pamba. Ba jeune nyoso na kulune kosila. Na kulune kosila. Et kosila batu nyoso tout ba ko kende na armée. À l'époque, Mzee Laurent Désiré Kabila abanda ko futa soda $100. Bino moko boyebi $100 ezalaki. Mais batu belé balika ko ta armée. Batu belé to mona ki pena bana mike na kati ya armée. Mais ali $100 ya leloté. Il faut la paix honnête. C'est ce que j'ai dit à l'époque. Très bien, très bien. On a utilisé le mot à l'époque. Très bien. Yami Satou. Il faut qu'on y ait des ennemis à la armée. Ba base aérienne, il y a des bases aériennes. Il y a ennemis nabiso. Très bien. Ezali nini, mboka nini. Que une fois que tu es engagé, baya ko beta biso et tu as ko perdre raison. Donc tout ça, ça demande les experts. Les experts sérieux et honnêtes. Ba pesa sko tata mokoske tala renseignement na biso ça boy. Budget pour na ko engager Bitumba boy. Bomoni Bitumba ya Poutine, Russie na Ukraine. Très bien. Ce qui Russie a sala que étude na malamu. Mbele eroyo Bitumba ya Ukraine c'est cela. Très bien. C'est parce que étude des alki malamu te. Il y a se rendre compte qu'il y a ko beta Ukraine dans une semaine na récupérer Ukraine mubimba. Mais ba sima ya Ukraine banani bazali. Des politiques au chef de l'État à Okosala. Jamais tu ko engager guerre na luengete. Soki okei ngulu okosimba touche. Très bien. Yazo belela batuba monango signe de faiblesse était. Ayebe loko azosala. C'est lui qui nous représente, c'est lui notre papa. C'est lui le papa de tous les Congolais. Le premier citoyen, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce que le président déplore, c'est la trahison. C'est que le président déplore. C'est la trahison au sein de notre armée. Très bien. La trahison n'a pas service de renseignement. Et comment se fait-il que tu as préparé un plan pour attaquer Munguna, Tokanga Munguna? Information c'est qu'il y a déjà. Munguna comme Kosekabiso. Et maintenant, Biloko Wana. Non, je ne peux pas aller trop vite. Il faut d'abord réparer les erreurs du passé. Et les erreurs du passé, ce sont des traîtres que nous devons arrêter, que nous devons mettre en garde. On ne peut pas vendre notre pays moyennant le billet vert. Très bien. En sacrifiant très bien nos frères congolais, nos compatriotes. Yoka et loko bien. Très bien. Et là que ça là tata mokonzi ya ekolo pasi yango wana ndeko nanga difficulté otozanango yango wana. C'est ainsi que ngana ko senga président de la République. Ameka ko solola na ba soda nyonso sur le tendu de la République. Très bien. Asala tournoi wana ezali juste pour 2 militaires. Na ba place où insécurité ezali. Très bien. À remonter bango moral. À utiliser d'autres stratégies et le Rwanda va kokokate na makambo biso tokosala. Très bien. Voilà la proposition na ebsarabino na makanisa bayimbo kasoki motoye sengeli kosala kaka critique te et sengeli kopé sana ba proposition. Monsieur Milo Junior apesi makanisi na Maïmatali avancement à l'école Congo démocratique. On va parler un peu na Maïmatali défense école na biso défense nationale. Moïse Mouyazu moi na ya kosala moins investigation moké na bato ebele bazo ya na ba plateau à télévision pour critiquer et tirer na Maïmatali défense nationale.
Alors, par rapport à l'investigation, la finance, justice, économie, défense, c'est le secteur où il y a la télévision, où dévoiler les défense et économie. Mais comment expliquer que vous, les communicateurs, moi, Mingi, les sous un peu partout, plateau à médias, sans information, si je soulève même les mots, sans information, sans pour autant qu'on consulte les services habilités à communication et à défense. Mais beaucoup de plateau à télévision, patauger, dire de n'importe quoi dans le ministère, alors que porte la mangue, ils polé à cause de l'information, dès que j'ignore mon abouti. Merci beaucoup, Ndeko Moïse. Oyebi, Ndeko Nabiso, Mwadianvita, c'est quelqu'un à féliciter. Pour Salinini. Quand je dis c'est quelqu'un à féliciter, ba projet Oyo. Azali ko présenté par Tata Mokonze Ekolo. Ce qui chef de l'État. Notre gouvernement va appliquer en go. Mon frère, nous devons respecter l'armée d'aujourd'hui. Quelles sont des réformes que Mwadianvita propose dans Mboka Nabiso? Allez-y, tanga yango. 1. Changement de salaire. Il doit changer les salaires des militaires Nabiso. Na lobby projet déjà na minute. Oui, Ezali. Ezali déjà. Changement de salaire à la fin, il y a militaire. Très bien. Azali ko préparer réforme, il y a armée Mobimba. 2. Nous devons avoir les soins médicaux appropriés. Imagine pour que militaire n'habitumba. Ce qui a Zoki, il faut maison militaire AP Sandingisa. Ce sont des histoires à changer. Pour que documents comme la cité de l'OIA, maison militaire a préparé quoi que ce soit. Mais moutoko kiko kufa non? Et nyon soana ezali kocha kokoso. Très bien. Nako bengana bam officier ya bamiyibi o ba traître. Très bien. Nyon soana de konabiso moi d'invite à réunir d'abord le temps tosala qui pressé yako critiquer. Le ministère de la défense et ça le ministère il y a affaires étrangères. Très bien. Et ça le ministère il y a agriculture où on peut communiquer à tout moment et ça ministère régalien et ministère stratégique. Très bien. Où avant de communiquer vous pouvez communiquer quelque chose petit ennemi. Et c'est le dévoiler secret. Et c'est un ministère très sensible. Ok. Mais la réforme, la ministre de la Défense, nous devons communiquer, nous devons échanger. Si aujourd'hui, le ministre de la Défense dit au président de la République qu'un capitaine, il faut toucher au moins minimum $700. Très bien. Un capitaine. Un capitaine. Major. Il faut toucher au moins $1,300. Ce sont des choses à applaudir, les efforts. Ba contrat a été signé en Espagne. Le lobby a causé na Kisangani. Très bien. Nous sommes azali ko enquérir ba situation. Ce cas ici, nous avons présenter plutôt documents un par un. Très bien. Et na ko senga na mokonzi mboka. Ba sala auto bengi banque. Juste pour la FRDC. Très bien. Budget na bango. Donc il y a l'icolo. Parce que notre pays est menacé. Notre pays, basali ko lulango na batuya misala mabe. Donc il faut moral militaire et ça komata makasi. Moi j'invite à proposer na projet naie, ma information on a vu. Il faut qu'on kamata soda donc charge nae à 100%. Très bien. Moi si bana pour la classe soins médicaux et famille Mobimba université bana militaire il faut pas au moins 20%. Très bien. Il y a frais académiques. Très bien. Pour que air soda zana bitumba parce que a prêté serment devant drapeau à se sacrifier pour na école. Très bien. Aïe ba déjà que ata soki lelo na kufi pona mboka nanga famille nanga bakotika la malamu. Très bien. Maintenant soki militaire moral na ye ezali malamu te ndeko Moïse nde omoni to kozozwa kokoso na makambo etali sécurité. Très bien. Na ko senga na ndeko na biso ministre de la défense abanda ko yamba par semaine mutu nyonso za na information en matière
sécuritaire. Très bien. Même une fois par semaine. Très bien. Beaucoup de même à temps où tu as pousse. À cause de l'information collègue même Redok et Aner. Merci beaucoup. Donc c'est très important de communiquer avec la population. Très bien. Et si nos ministres aujourd'hui commencent à communiquer comme avec le lobby, secteur na bango ezali secteur a kocha na bela mai, secteur na bango ezali secteur te ya kocha na public menga na lobby bon, ça reste à vérifier hein, sengeli pe to tanga ba loi et kolo na biso pona kotala CSL mosi ba ministère union ce sengeli si je n'abuse pas hein, je crois armée coûte intérieur to monaka. Ce qui na sécurité kaka na défense pardon Tokyo za na information te pour mongu na ba position na biso te mais affaires étrangères sengeli to ba diplomatie amboka neza kotambola. Actuellement, affaires étrangères, Libungu Toulou. Actuellement, Sengeli Toeba, comment est-ce que Moko n'a pas de na plan. Ministre de la Finance a Kobunda, Lolengen Kani pour 145 territoires, arrêtez les mains, Libungu Toulou na plan. Tout les mains, tout le ba été, ba ministère aux Aïkola, les Kosa et l'Oroté. Namitu Nobi, ministre du tourisme, et Koufa Mokonzi Amoka, to et Zana Nayebite. Ce ministre n'est pas Zoyo Kabiso. Ni activité, na ministère du tourisme. Toko Kenewapi. Ministre de la Pêche, Agriculture et Élevage, Bazawapi. Question mark. Tango remaneme ko ya bazong 6 mois 4 bobengi yango koteri. Botika baninga basala musala. Tango to sitaka boy c'est parce que nous voulons ko exciter bino boke ko sala po bozali bana misala ya peuple tata mokonzi alobaki. Soko sai malamu na kobeta maboko ndi na beta. Soko ko sala te to kotanga kombo ki ko sala malamu te. Dudu fo ambato sola mwa moke. Babinde koyo azali et comme carte cachée à Félix Antoine Tshisekedi Chilombo oyo bino ba IDPS hein tant ba bino yo zali moko aussi bénédiction à IDPS bien que le zali secrétaire général à parti mosusu vous allez fier lelo ya mwana mboka Doudou Fwamba mais azali ko préparer déjà électorat na yoki yango na ba réseau moko na obia ba ko sala l'homme fort pour l'électorat 2028. Est-ce que Namboka o tokoza na batute bazo accompagner pe valablement vision tata mokonzi et sengeli toujours kolobaki azo boulé 2028 pour les élections. Ndeko Moïse na mboka na biso esalaka ngai toujours pasi muto aza kosala malamu et comme ki o azo préparer électorat na ye. Très bien. Le pouvoir ezali pouvoir nzambe nde apesaka. Très bien. Souci na biso ezali ke ba collaborateur ya chef de l'État bazala sincère basala musala oyo peuple aza kozela. Makambo Doudou Fwamba aza kosala. Mais Doudou Fwamba uti na école ya IDPS. Très bien. Doudou Fwamba alongoli parti na biso soni. Imagine era keka na États-Unis awa. Doudou Fwamba a présenter les performances. Très bien. Il y a la réforme et les opportunités de finances congolais na Citibank. Très bien. Doudou Fwamba a coûté ministère ya finance de Konanga. Allez-y, moi. Nicolas Kazadi. Azamuto il faut crucifier l'ongde ba crucifier Jésus-Christ. Bobo sanate pika sali makambo ebele. De Konanga. Nicolas Kazadi abimi meilleur frappeur de la République. Soki mboka na biso. Ndena kosenga na ministre ya finance. Très bien. Asuka kaka na koliberaka ba prisonnier te. Et salina ba dossier. Très bien. Ya mosolo eza ko souffrir na parquet. Très bien. Parce que les magistrats ba zoaki ba injonction, ba pression. Entre autres le dossier ya COVID-19, docteur Eteni Longonto. Aïbaka Mosolo, non? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tika na plateau à télévision, moto basi ba quitter na justice. Yo ya po relever biloko ezali na tinate. Si vous avez des problèmes personnels, pas dans un bateau sérieux comme ça. Je donne l'exemple, nazako pesa ba exemple. Allez-y. Vous pensez que le ministère public a mappé plusieurs jours na prison? Azazoba. Tango sikoyo kaka bango moko ba yeba lo ba kité yo. Voilà, des places kanya ketambola kande bitumba ya Costa Mutamba. Yango wana makambu ya oti okangi mutu po asali mbeba. Et après kanya ketamboli ya oye lisusu. C'est ndeng ero bandaki ko sala rapport na pa ya procureur général pona ko mapper mutu
wana zalaki sembote herba billet tamboli wana akomi sembo nde biloko moni dudu nani Costa Mutamba zali kokufa pona makambo wana. Très bien. Bato mosusu est-ce que yebi ba DG boni bakangi oyebi ba rapport nini oyo ndeko Lingeti a déposé tilelo suite ezalité nde ba biloko il faut Costa Mutamba banda non pour mosolo nous avons besoin de cet argent. Nous avons des DG basé bloqué makambo za ba mongo na ba compte privé na lobby ba miyibi la majorité à 80% ba DG sont de voleurs. Vous assumez? J'assume. Et ce qui balingi, je prends Gilles Lingeti comme mon avocat. Je dis bien, je prends Gilles Lingeti comme mon avocat. 90% ou 80% des DG, ce sont des voleurs. Nalingi kutubo porter plainte. Les DG c'est la groupe Nabino. C'est l'avocat nanga. Gilles Lingeti. Na kozwa camion. Ya munene na bandiko yako kamata ba dossier na zui toge na couleur ya drapeau na pesi Gilles Lingeti yako sambelanga yaka to bandi na régie des eaux non yo kana za koyebisa yo Gilles Lingeti azana makambo na motema na ngai naza muto de yo ça porte parole à Gilles Lingeti donc atindi on na télévision pour ko ba DG alors que ba DG baza ko accompagner vision tata mokonzi correctement na lobby boy bisika otangi mibale wana régie des eaux na lobby boy na lobby boy ndeko so za information te ko yaka na télévision te pour ndeko na ngai na lobby boy allez-y na bandi na régie des eaux musala kitoko mutala kitoko comment on appelle ça? Surfacturation. Surfacturation. Et ça la kuna te. J'ai travaillé un projet avec le DG qui faisait l'intérim. Ah mais vous parlez le DG intérim qui est parti. Ce sont des dossiers de la régie des eaux, s'il vous plaît. Le pouvoir. Prenez l'information, s'il vous plaît. L'administration continue. S'il vous plaît. Mais maintenant, vous voulez prendre, s'il vous plaît, vous voulez prendre un DG intérimaire. Il y a bombé entreprise entre guillemets. Et la personne qui travaille maintenant, sans pour autant qu'on détourne à un rond. Il y a un peuple congolais. Je dis bien, na lobby bien. Continuité. Régie des eaux. Quand nous parlons de régie des eaux, c'est une entreprise. Très bien. C'est une personne morale. Ezali kaka ya mutute. Très bien. Yo bakuti kocho ndenge Daniel Bumba akoti wana. Akuti bambeba. Ce qui ngana lingina funda province, je vais accuser Daniel Bumba. Mais ce n'est pas lui qui a occasionné. Très bien. Et l'Okowana. Ndena lobby, quand nous parlons de régie des eaux, c'est une entreprise. Bato baleka. Bazaba électon libre. Non, il faut appeler la justice. Na bato ba gérati. Voilà. Très bien. Bazaba électon libre. Gilles Lingeti a konyo kwama. Pour nani? Pour ba dossier nyonso musala nyonso ya sali. Et ça ko évoluer té. Très bien. Il faut évoluer. Très bien. De place na nsengi na Costa Mutamba. Comme la République a besoin d'argent. Commençons d'abord, il y a ba dossier nyonso au Gilles Lingeti a pesa kiyo. Kota réunion na ba procureur, na ba magistrat. Bo banda ko étudier un par un. Et to kanga mutu nyonso. Ata dossier zalaki na 2014. Kanga. Tu sais que il y a qui na 2014. Depuis ça c'est que na 2014. République non? Bolingi pour ça la politique il y a chasse à la souris. Na lobby boy, si le président de la République a ça les politiques ou anate, vous pensez que notre pays va avancer? Bato nyonso bakoya bakoloba ke ba o ba yiba. Basala bango nini nga perfona yiba. Mais soki to bandi nanu na ba miyibi ya liboso wana. Ba sanctionner bango. Erio ba meyo directement ozoya na kobanga. Opesi exemple que justice na biso ezeli ya masekité. Très bien. C'est ainsi que Mutuloko la Doudou Fouamba, c'est quelqu'un à féliciter. Abimi, meilleur ministre, il y a finance que la République n'a jamais eu. Un sondage, il y a 100 jours. Un sondage, il y a 100 jours. Un sondage, na lobby sondage ya baimboka nyonso. So lingi pe na kosenga pe toke na référendum pour na kobimisa meilleur ministre okomona. Bakozala 10 tozaye, tozana Costa Mutamba, tozana nani oyo oya fonction publique liaou, tozana oya pêche
Hein? On a pêché élevage. Ouais. Et je félicite d'ailleurs au mois d'octobre, tous allez ko yamba bateau. Ouais. Nalobi. T'as la peuple nazo c'est quand on a. Nalobi. Au niveau de bateau de pêche. Au mois d'octobre. T'as la peuple nazo c'est quand on a. Tous allez nalobi boye. Au mois d'octobre. Ministre ya pêche. Élevage. Nyamboka na biso. Nalobi boye. Ministère au mois d'octobre. Ngana yo. Tokozala na boma pona ko yamba bateau. Pas moins de 6. Et comme déjà peine. Je félicite cet effort-là à remonter moral à Baimboka. Ministre Mosusu, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur. Voilà, ministre yo kendaka. Tika jamais comme on a été. Même le ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur. Tika jamais comme on a été. Mais naza koloba parce que bazayi kosala musala malamu. Pena ko féliciter bango baba kisa. Musala ministère ya jeunesse ezo sala ozomona te. Jeunesse. Oyo azali ko tatone oyo. Lelo William Alobaboy. Lo mokozi mboka ko ya telle place. Oh non, to démentir yango. Taton ministère tatona Joana. Oya jeunesse. Ndekonanga. C'est là. Oza elenge. Est-ce que aux 8 ans route anana patron ya jeunesse pour échanger oyoka comment est-ce que la République est eu bénédiction et chance ya ozala na mwasi ya yambo. Loko la ministre mama wana. Allocution, ma pensée, initiative et cette dame, détermination, vivacité à mwasi wana. Est-ce que vous avez eu le temps Ndeko Junior? Oyebi soki nazalaka conseiller ya chef de l'État. Mbele na 100 jours oyo. Ba ministre belé na révoqué bango. Na 100 jours à Pamba, vision mon côté. Kakande 5 ans, 3 ans, ndoko za na vision. Mais bah on a besoin de vision, mais bah oh bah l'axi vision, je crois que peuple a zomo na yango côté ministère ya jeunesse. Hein? Azali koyeba place ni na ko banda, place ni na ko souka sans projet. Nous voyons la jeunesse. Qu'est-ce qu'il est en train de faire pour que colonie ici là, pour accompagner le ministère de l'Intérieur? C'est la jeunesse qui est perdue, non? Quel projet qu'il a? Et moi, je pars voir le ministre. Bazo Fandi Sangai 4 heures du temps, c'est comme si nae ko kemande mbongo. Et c'est ça le ministère que nous devons soutenir. Ah donc vous tirez, vous analysez négativement sur la maman ministre parce que bayambi yote. Mais nous amenons la contribution. Non. S'il vous plaît. Vous avez un communicateur chef de l'État. Vous avez un communicateur réunion sacrée. Ndeko Moïse. Donc, ministre, quelles sont des urgences qui nous présentent les urgences là? Na 100 jours. Qui nous présente, je jure, sur la tombe de Tchétché Sekero Ambulumba. Très bien. Qui nous présente ces urgences là. Nandia 100 jours. Si vous me donnez que ministre ya finance na 100 jours. Très bien. Au moins ba réforme qui m'imbangu na moi 100 jours à Pamba. Ministre des Affaires sociales. Na 100 jours. Je ne maîtrise pas bien le ministère wana. Très bien. Mais nandinge social ya peuple les ali ko kende, il faut kende pe. Na on a pas réforme à mon côté. Ministre il faut payer alanda. Chef naye. Est-ce que vous avez vu l'attribution de la ministre des Affaires sociales? Nalobi Kolia ezayete. Kolia ezayete. Il y a une mission mususu cha camarade. Ndekonanga. Na pesa okuta en direct. Ndekonangai. Mutozo yo ba pêche bateau ezo ya. Na kikiti ozolo ba. Oka bateau. Bateau seke batali mu congolais. Nalobi boye. Omoni ministère on a soki ba pesa kika na mutu moko. Na ko senga na tata mokonza ekolo. Ministère wapi? Ezana ministère moko ba pesi mutu moko a géré au moins 3 ministères ou 4 comme ça. Si je ne me trompe pas, mais je demande à Ndeko Baza Kolanda que le lundi, na koya na ba détail. Très bien. Parce que je ne peux pas donner l'information. Obetambo di libanda. Na ko beta hyperkita ngubu pamba. Ndeko Moïse, social et peuple ezali ko kende malamu te. Pourquoi? Parce que le chef de l'État se retrouve avec 5 ministres sur 50 et quelques. Non, s'il vous plaît, 5 ministres, Zéla, s'il vous plaît, Zéla, s'il vous plaît. Nous sommes tous Jean Pierre Bemagoma dans le transport. Yo monate. Congo Rweze Zapi. Congo Rweze Zapi.
Est-ce que dans un pays vraiment européen ou beaucoup ils ont essayé qu'il y ait un développement, essayé de se développer. Non, mais c'est sous-développé. Mais le président se bat pour que nous soyons développés. Okay. Moi, je dois être honnête. Okay. Parce que pour être développé, ça ne demande pas seulement les efforts du chef de l'État. Ça demande les efforts de tous. Dis-moi, président Lobby, Toboaka bouteille yoyo na poubelle. Yo aussi poubelle, ok, Koboakango na balabala. Mais pesa biso poubelle. Et alors? Pesa biso poubelle. Daniel Bumba. Hein? Daniel Bumba. Natangela o ba commune to ba quartier aussi kata poubelle moko ezate. Ngombe nazata na yo. Vous la place s'il vous plaît. Alobi à côté siga to pesa temps. Yé to pesa temps. Ba sous beta ba borira. Ça fait combien de mois que Daniel Bumba a yo investi? Depuis que ben investi yo investi soit commune à combien de mois? Pas plus de 5 mois. Si je ne me trompe pas. Pour yo tchel ta poubelle ya boka mulangi. Photos à combien d'années? Est-ce que yebi photos à place à boka poubelle? Oyebi ndeko ngobila beaucoup. Regretta ka ngobila na ville yo un jour. Na lobi oyebi libulu ngobila tiki na banyongo. Ou tiki na ville. Non, ce qui banyongo to yoka. Ngobila yaki na ville wa kutaki banyongo. Il eloko ngobila sala kia. Koloba union sacrée kufa pona nini? Pona nini? Ba cadre union sacrée so ba sali mbeba. Ba kutana na buto to limbisana. Ba benji gouverneur kanga mbanga na yo. Koloba makambo yote. Et continuons. Na pasi na libulu nyonso ya mela yemoko. Continuons. On dit chose à la gouverneur Assim. Très bien, je prends ça au conditionnel, amis téléspectateurs. Union sacrée, il faut tout kundayango. Chef de l'État, boma union sacrée. Pour ere kuyinda, bato union sacrée union sozo monoy. Bakoloba nini to bandaki koloba. Omona ki mema tayi de pesne ngi bazo bunda bango moko. Balakisi ki bazali organiser te. Nyonso kokoye yo. C'est le moment où jamais que l'union sacrée et Koufa ont créé plateforme Moussoussou. Au moment où on peut placer là yomo kwa ozo babazo bunda pona ba militaire salaire bon yomo kwa olobiawa yomo ko lobi et pour créer s'il vous plaît yomo ko lobiawa social ba congolais bazolia bien te yomo ko lobi souswa Congo ozo ba notanga ba compagnie. Donc pour vous dire que mandat nano eleka ki a liboso chaotique. Comme la deuxième mandat, vous avez qu'à moi qu'on se rattraper. Dans le moment où le peuple a une élection. Élection nini? Moi je suis contre qu'on organise les élections maintenant. Hein? Si nous allons continuer comme ça notre pays jusqu'à ce que Jésus-Christ a kozonga, tokotika la jamais kozwe sengote. C'est là non, c'est là. C'est un discours nous avons banda peuple avant boy. Le chef de l'État actuel, c'est l'unique président que j'ai connu de toute ma vie. Respectueux de la loi. Oh, besoin que kocha na mutu ya mokonzi ya mboka zaina ngote ya 2028 élections à la terre. Ndeko nanga bandima te. Soki toke na politique toujours que pene penao. To organiser élection. To kotika la jamais pour avancer. Oyebi budget nini? Oyebi budget nini o yezongi saka mboka na sima. Eza élection pour organiser premièrement les élections, ça c'est un. De deux. Makamunyo se commune à temps mort. La constitution Nabiso, il faut mandat à chef de l'État. Ce qui mouké, ils ont 7 ans. C'est-à-dire le président a 7 ans ou 10 ans. Mais on a posé l'attaque à ce temps où mandat ou aussi là. Il faut banana mando. Le peuple congolais a eu l'ici. Il a modifié la constitution. Fayou la lobby aussi ma constitution Nabiso. Fayou la ce qu'a signé maréchal Zana Batuboni. Boni. Ce que j'ai belé c'est 300. Non, il est implanté dans toute l'étendue de la République Ndeko. Bon, ça la radio la télévision. Mon frère. La Mouka n'a décidé à Fayou les ali implanté dans toute l'étendue. Ndeko nangai et puis azali opposant à Obangi Sabino na mi. Na lobby boye. Opposition na mboka ezate. Opposition ekomi babiso. Ba leader ba président, il y a club de jeunes tshisekidistes. Biso ne tozo so vérité non. Quand nous disons que social ya mboka ezali kotambola malamu te. Fayou la lobby ngote? Fayou la lobby te? Na lobby boye. Mais ngai ngana sa capable de créer ville morte na Kinshasa pe simbi. Parce que Tshisekedi koleka Fayou a créé ville morte wapi? Ngai nazali mwana oyo Etienne Tshisekedi aboti na IDPS. Et bakolo IDPS de ba yebi ville morte. Na yebi secret. Na kokende na mausolée. Na sengi autorisation pe na beti pe simbi. Mais Fayou la okokate.
Parce que Fayoulou azana papa na ye na maman na ye. Nga maman nanga c'est nani maman nanga c'est l'IDPS. Papa nanga c'est Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Et je connais les secrets. C'est ainsi que nous demandons encore une fois au président de la République. Très bien. Yakozala ekenge ndeko Moïse. Merci. Nyonso ekokita na mutu na ye. Azala na mawate. Abanda kosala évaluation après 100 jours. Chaque ministère, afin de payer un cabinet, amenez-moi le ministre de l'Intérieur. Nazui, Nayambi société civile, Nayambi organisation. Très bien. Balobi nanga boy. Yo peut ça le contraire. Très bien. Ceux qui appellent si ba prévité, vous les mettez à côté. Merci. Et le pays va évoluer. Très mais bien. si Babylone a les alités, basali ko distrait tata mo conseil de ministre. Monsieur le Président, dès aujourd'hui, en tant que président des clubs de jeunes Tshisekidistes, sur soir Makamboya, conseil des ministres, jusqu'à ce que ça ait remaniement. Père remaniement, bandango, na premier ministre. Prenez même Doudou Fouamba, tu es premier ministre, c'est un monsieur qui est courageux. Non. Ça m'engage que moi, le président des clubs de jeunes Tshisekidistes. Maman Batuli Soumuna Ezaini. Maman Bata Kobunda Mat. Mais nous, on a évité ça. Si seulement si tu as un gouvernement aux hommes, aux obéta mabogo ba ministre bazo sala, c'est parce qu'elle coach. Oh, ba conseiller pour dossier les $50,000 commission. Na primature. Au moins vidéo on était bazo fond de conseiller à maman Judith. Yo nanga to mona jangote. Est-ce que yo quand même ta lettre ba suspendre conseiller wana. Chef de l'État. Très bien. Remaniement et banda partir, il y a premier ministre. Hein? Remaniement et banda partir, il y a premier ministre na répété en Olissus. Pour Salinini. Premier ministre azali ko tâtonner. Vision et clarté. Vision ezali kokoso. Aza ko tambola mutu ke tambola kana ba far mi balé. Ya ya ta far moko eza ko pirater. Ba che ba torche ya téléphone pour mutu ke tambola. C'est ça notre gouvernement. Merci. Et ba torche c'est Doudou Fouamba, c'est Mwadi Anvita, c'est Liaou. Moi lumière mouké sur 660 ou 50 et quelques ministres. Tata Mokonzi, yo ke la kapé biso. Yo moko chef de l'État, banda kotambola na ba entreprise publique. Oyo kamakambo ezali kuna. SNL, zoba journalier nyonso. Yo kabango. Régie des eaux. Merci. Armée Nabiso. Merci. La police, service de renseignement. Merci. Bosakani mingi. Merci. Tata Mokonzi à la moki. Na informé bino. Ngande na yiko informé bino. Yonan. Porte-parole et à gratuité auprès du chef de l'État parce qu'on ne me paye pas. Mais je vous dis. Zéla. Porte-parole et à gratuité. Gratuité. Mais pas chef de l'État. Oui, c'est moi. On est à poste noisika. Poste nanga sika yangwana. Parce que je défends le président, tandis que nous avons un budget. Et c'est-à-dire qu'on s'ouvrir la charge de communication. Oyo même 145 territoires. Non. Ah, c'est les belés. Non. Est-ce que laissez les directeurs à communication. Je n'attaque pas. Écoutez. Tu as la télévision. Je n'attaque pas le directeur est chargé de communication. Très bien. J'attaque tout le monde. Très bien. Le chef de l'État a réalisé ma belé. Très bien. Mais peuple a yebi yangote. Merci. Peuple a sentir yangote. Mais bino bolobi oza communicateur chef de l'État. Bazo finga bino un peu partout. Ba communiquer l'art. Ba finga bino communiquer. Na quartier nanga batu nyonso ba koyimba fasciste. Parce que ça ko yebisa bango mayenyo so tata mokonzi za ko. Yo na quartier no oza rata na 10 000 personnes. Nga. Mais kati mayebi malgré katangate. Kati mayebiti malgré ayiba bavona nga ki ko pesa ba kuyaku yoyo bazo ko trembler na palais du peuple. Voilà. Au palais du peuple il y a des kuyakuya. Oh bakeya vacances ba memeli bisonini. Ba komikaka oya lobi o batongela nga sena sika. Oya lobi batonga hôpital ya sika. Très bien, merci. Où est le peuple? Merci. Ah. Espoir tozanango parce que yemoko facha zali, Doudou Fouamba zali, Mwadi Anvita zali, Jacquemaine Chabana zali, Liawa zali, ministère des Affaires étrangères zéro de konanga. Dans ça ko regretter pour balongola ki papa wana.
Papa bato bande ko sala musala wa non. Azo relayer bambino sa tata Mokondelo. Christophe Lutundula. Allez. Zamo quoi que soit. Vous méritez beaucoup. Yasiko ezaka maman. Il paraît que ça maman. Tu paraîtais non, ça maman na yebande kombo. Ndekonanga ministère des affaires étrangères. Na minute ezo exister. Ezo exister. Bon bato bazo zo passeport ndenge ni bato diplomatie zo salama. Yo diplomatie ni. Yo ministère des affaires zo passeport. C'est ça. Pourtant vous avez existé. Oh machine moko etikali so que zui pan il faut Belgique ba ou na Belgique pour réparer. Na affaire étrangère. Oui. Pose ton passeport. Machine moko. Machine moko. Ce que zui pan le ministère doit envoyer l'argent. Na ba technicien bazo ta Belgique pour réparer ça. Ça reste à vérifier. Très bien, ça reste à vérifier. Bien bon. Na Turquie, passeport ici, ça mettre au salaire fort. Ba Congolais baza ko penga na bango baza na prison kili. Quels sont les efforts du ministre des Affaires étrangères? Zéro. Na bambo kebele. Non. Ah non, mais la maille, pardon. La maille. Nazoka. La maille. Amis téléspectateurs, juste après cette émission, nazo ki mambango nazo ebisabino. Bozo ba téléphone, pourtant on a vu nazo ki mambango, ça dit nazo la place connexion ezali. L'homme de la population va parler. L'homme de concrétisation va parler. Na téléphone aussi ko ozali place nous a diaspora. Mais tout na biso non surtout tout nango de deux fois. Pesanga affiche wana, pesanga affiche. Ah, l'homme du peuple. Très bien, il va parler ce samedi. Le ministre des Finances répond aux préoccupations des citoyens congolais. C'est samedi 28 septembre 2024 à 15h. Yo zakaburumu l'adresse na kende wapi on a babisi biso. Et ça na ba plateforme réseaux sociaux très bien. Nenaza wa ce monsieur ici nazo kotawa. Mituna pebiano. Doudou Fwamba mbongo na biso komi combien na l'état? Mbongo na biso awa. Budget komi combien? Doudou Fwamba to ko ka fonctionnaire à l'état. Le autres les 28. Est-ce que bato bafuta mina nuteo? Biso Jacob Azamala parce que basi bazwaki. Très bien, basi bazwaki. Awa na ebisi bino awa Congo awa. Même les 23 bato koma koza. Ezo bana les 10. Les 10 yani mais les 10 un coup bato bandi kozo. Très bien, nous avons dit bravo à Doudou Fwamba. Tokolanda on a 15h, tokolanda pinga nazana mituna mibale. Monsieur le ministre, on a kotuna na yo, amis téléspectateurs. Ça c'est la vivacité et information et comme libiso rapidement et to pesa na binope makanisi mwana. Dossier est l'affaire étrangère na kosonga wana amis téléspectateurs. Nous devons aider le chef de l'État. Et puis na sondage yalelo mesdames et messieurs, na koyebisa na bino bosolo. 5 vrais premiers ministres depuis Congo yezwaka l'indépendant. Depuis 1960 à ce jour. Quels sont les 5 meilleurs premiers ministres? 5. Oh, batika bilemo, na koloba bien. Ceux qui n'atteignent comme on a c'est qu'on a passager à Pamba. Ou yaka on le kanayo, yaki ça la tourisme na primature. Mais Léon a kotanga 5. Oh, baza ou ça la sikawa mama primature azaliawa. Alengela ma déjà parce que sondage des ali. Ngana sala sondage c'était na 100 jours. Sondage on a bimisi avec le temps. Je me suis donner le temps, le luxe, il y a ça l'investigation. Et puis, na batna relax na bino, na cause la mutako critiquer sondage joana. Place au fan de roba. Iyo. Yé parce que Nathan na sala kibo. Iyo. Yé parce que nous avons dit. Dossier étalé justice. Ba intouchable la justice bazala raté. Yo zo affronter justice. Olobi ngana zali machin, ngana sali boye, ngana za boye, na moni ba dossier na mino botindeli ngai. Ba sakana kana justice cette. Nayebi kutu acteur politique et belé. Je viens dans mon pays pour affronter la justice. Mais bah comment bah question de santé et botamaka. Bah question bah humilité et botamaka. Bongo boni de konangai. Yo ya ko affronter justice. Courage na bango na ninga ko compatir na bango. Courage na bango. Maria Ntumba na pesi mbote mama TikTokeuse. Na pesi mbote mama comment les arana ndeko. Maman na bino azarape ya azaraï de pes. Denise de Chouchou. Azaraï de pes. Tu as infiltré. Hein? Infiltré à de pes. Amtaye de peste. Amtaye de peste. Parce qu'on a caché ou il y a peu perdu. Oh. Na façon de konanga. Maman to somono. Amtaye de peste. Ah na caché, na tatouage à peu. Yo mona ki maman ba tu na tatouage wene. Na utinde lo ba photo ko changote. Wana na ochate. Maman oyo na azana présomption s'il y a innocence jusqu'à là. Ba sambisi na note. Ngana ngate na pato na mutabeta ba video na ezaliti asa sambi asamba ki lobi ndeko Moïse na lingina loba na dossier oyo au moment oyo Congo ezali ko s'apprêter pour to récupérer siège na niveau Nations Unies. Très bien. Eloko ane betami je wana
Denise de Chouchou na Jakindala bazui mbongo bango nyoso fo bakanga. Non, yo kanga na loba. S'il vous plaît. Yo kanga na loba. Zika na loba. Je sais de quoi je parle, même si la justice m'appelle. Nazo démontrer maintenant la justice congolaise. Très bien. Ministre de la justice, landanga malam, okopesa ngai raison. Ndeko Jakindala, ba libéré ye. Apesi merci mingi na ba autorité ya mboka. Très bien. Ndenge ba libéré ye. Eleki mikolo milai. Très bien. Babandi ko finga na ye. Dinosaure na Denise de Chouchou. Et après Denise de Chouchou a lâché. Très bien. Ngai na sala ke bakanga yo. Na pesa osoki $2000. Bazwa yo ba beta yo biloko. Nasima, excusez-moi. Pas si bana bazali otala biso. Ndeko Moïse. Mbala moko Jakindala. Hey! Donc yondo sele kiango. Maintenant je demande la communauté internationale. Je demande mais Kalawana. Pourquoi Bozeli kaka? Mais non, c'est parce que s'il vous plaît, il faut analyser bien. Olobia wa mutabeli la kité. Tala, soki bazwa on a service te koyaka na télévision ate. Na bien belé so admis service ba fana ka kimia. Ndeko soka bimaki kimia fandi kimia yo lo bana été au salaki point de presse point ni pour baki point ni to yebite ngai na yo au service sengaki na ici Moïse naza te lo bakeba salaki to basalaki te o nyoso zolo bama. Mais toi tu penses que soki mwana mwasi on a te a soulever ki makamwana, est-ce que ndeko na pa nga soulever makamwana lobi? Ndeko Moïse. Très bien. Bao nyoso balandaka communication plus. Très bien. Je mets à défi quiconque a kolinga contredire nga. Très bien. Ndeko Jakindala akosala examen na hôpital kanga makamuna zo ebiso. Mais justice sengi na yango. Meta muta mana communication sengi na ye. Tozana yo. Aya na prévoir na médecin. Ndeko Jakindala batikala jamais ko violer yete. Ba lingi ko sali service ya tata mokonze ekolo ya ANER. Mais oyebi ke loko wana muta mbazanga muta ko sakana te. Oyebi ke loko wana si seulement si n'est pas vrai. La justice pas ko s'attaquer nango. Na lobby zéro comme film moko ko salema. Hein? Ndeko Jakindala yebi na motema na ye. Te batikala jamais ko violer ye te. Ça c'est Junior Mwanaboute. Mais la personne victime a yebi vérité. Ndeko, yo bimi na prison ba viola yo. Oza opposant. Nini kozanga okoma. Ata plainte c'est moi toi ata plainte na quartier na yo. Ke ba Jean moko boye. Ba viola ngai na so senga justice. Ata plainte contre l'inconnu. Parce que yo ba quitté yo. Très bien. Ezali bazalinga ko bebi sa réputation ya mboka na pour que Zela toka matasie joana te. Kopango yo Jakindala na mama oyo lobi awa ekozana sur base de quoi? Bit nini? Mama wana komona kae alobelaka kombo chef de l'état. Ngana moyebi mama wana alobelaka kombo Tshisekedi matin. Hein? Mama wana Denise azako salir. Comment mokonza mboka? Na yoki masolo na ye même kolinga ko impliqué kombo ya famille ya Mama Denise Nyakero. Mama wana? Mama wana. Et na mettre en garde la famille Nyakero eza famille moko ya ko respecter makasi. Très bien. Parce que na régime passé. Très bien. To yebi pa trafic d'influence ne banda ko sala. Merci. Mais na famille Nyakero. To tikela jamais ko yoka ke o ndeko Christopher Nyakero abotele lopango mutu. Très bien. John Nyakero a sali trafic d'influence ni. To tikela jamais ko yoka ngoti. Mais na we le cas qui est qui sont. Tika, on est un conteneur, il y a trafic. Très bien, merci. Et aza koloba lisusu ke boyebi mbongo yo fifi masuka pesa sur ordre ya mama $400,000. Mwana mwasi wana ba dollar wala kisaka na ba vidéo. Et nazali ko loba na ba autorité. Mbongo alete so bima po pesa mama wana. Na lobi 400,000 aza koloba na munoko. Naza kolo senga na ba autorité de tirer très attention. Très bien. La dame là azali déesse ya diabolisation. Vous devez tirer très attention. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Wana na ko permettre. Na lobby boye. Wana retirer nanu. Na lobby boye. Retirer maloba wana. Ya ki déesse wana. Retirer nanu. Avant na retirer yango. Appelle ça d'abord lui de paix respect. Appelle ça d'abord na président Aïe et secrétaire général Augustin Kabouya respect. Parce que ça la vidéo il y a ma bécoleka contre
le président Aïe du parti, que je respecte beaucoup, Augustin Kaboui. Merci. Qu'il commence d'abord à vous assumez. J'assume. Très bien. Et je répète encore. Ce qu'a meki ko tambolo le sous na munoko, il y a famille Nyakero. Le club de jeunes Tshisekedi. Très bien. Va s'en charger. C'est quoi? À quoi assumer rigueur et justice. Merci. Juste à ça, Moussa na état des droits. Alors. Anyonga ye. Costa Mutamba. Fiapola bango film. Nyonso. L'équipe enza na télévision comme Koloba. Jacques Ndal préparé hein. Koloba ke on ba kende na hôpital tel. On ngana boy hôpital wana parce que na dénoncé ngwao. Poko yoka ke ote hôpital oyo basi baliembo. Ah Jacques Ndal ero asime ko yamba. Maenyo so Denis à lobby ba théâtre na bino pour salir la République. Vous devez vous assumer. Merci. Merci, Junior Mwanabouté. En 2 minutes, changement à la Constitution. Qu'est-ce que les Congolais ont gagné d'une manière générale, ceux qui ont changé de Constitution? Est-ce que qui était ceux qui ont changé de Constitution? Des Congo, lobby, ils ont un voix qui un changement, il y a une détermination, des changements, il faut un changement à la Constitution. Dès qu'on a Nazali ko soutenir premièrement l'idée à changer la Constitution. Pourquoi? Na démontré que l'autre d'abord moko. Allez-y. Pour bimisa ba mandataire ou ba ministre. Très bien. Il faut qu'on calcule dans l'Assemblée banani bazana ba ministre belé. Et ba regroupement bazali ko imposer président de la République. C'est-à-dire le président n'a pas vraiment le pouvoir. Il peut le pouvoir discrétionnel. Non. On manipule. On manipule Kabila. Très bien. Dénoncez cela, camarade. Yami Balé. Pour nous mandataire, il faut toujours qu'on fasse dans mon groupe au soi-disant union sacrée. Basali liste. Donc, concours de Kozalate. Baonyo so basali kotanga bazako sili sa classe. Très bien. Il faut recommandation à recrutement. Donc, ce que si na yomoko boye, ça y passe. Génie bazo souffrir na bakabine. Mais papa, okozo musalate. Président a un pouvoir mouké na kati ya constitution. Merci. Pour na makambo etali ba crise ya ba assemblée provinciale. Okomona député moko ameki kotole likon de pas gouverneur a boy a créé l'émotion. Et comme il cop. Mais ce qui va changer mibeko wana que président Anoumaka mutu oyazali compétent. Très bien. Ba crise on écosile. Nyon sona to ezali ko retarder développement na départ. Ya mboka na biso. Ndena ko senga na ba imboka. To tellement elongo to changer constitution. Na ko yebisa batu boye. Merci. Seul parti politique où était le là ndeko Kabila ke to boy constitution oy c'est l'UDPS. Bato ba c'est une histoire te. Merci. Jamais qu'on soit d'accord na constitution ote. Merci. Mais na ko senga tata mokonzi. Ajouter logo moko. Ye moko. A solo na ba imboka. Pona makambo etali constitution. On a wapi stade de martyr. Stade de martyr te. Wapi. Nous avons des entreprises. Akenda na ba entreprise. Bato nyonso basala kate hein. Ndeko bato nyonso basala kate. Pour eloko oyo Congolais zozela ezali social. Très bien. Ba entreprise publique na politique qui contribue à 100% na social ya mboka na biso. Merci Junior Mwanabouté. Donc président na ko senga audience. Na me ko déposer makanisi na ngai. Mais na sengi na ba service. Bilenge belé nazoka mikolo bozo senga ba audience. Organisez-vous. Na ko senga la bino, organisez-vous. Tata mo conseil ekolo. Très bien. Ya biso service na aider biso ba ko biso te. Kuna ba ko senga chintu te. Toza pe na chintu ta ko pesa bino. Merci. Pour d'ailleurs, bozana ba rere ya biso ebele communication toza ça. Merci. So to lingi ka to sala ba rere. Merci. Mais nous le faisons gratuitement pour soutenir notre pays. Très bien. Bazo signaler biso ami téléspectateurs. L'homme fort de Makele, il y a l'Obakango quand il y a l'information. À l'immédiat, il s'est Sanabino. État généraux de la justice. Yo l'Obaka, pourquoi bazo sala mbongo ebele zongebima. Bon dipe sangango. Très bien. À temps réel, ce qu'est information et quoi état généraux de la justice. Voilà. Oh, quand ça mouta bazala contre maman Judith Toutou Katsuminwa. Yewana na ba fiche.
c'est l'unique ministre qui valorise son capitaine de l'équipe. Maman, j'ai dit tout le Katsumi. Sous la bénédiction, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, État généraux Toko Zalawana, Toko Tuna Mituna Nyonso, Yangwana Bada Tisa précis. Oye Zako Banda. Tem Yangwana Pe. Pour la nini justice, M. Zali maladi, Eko Bela. Mituna Nyonso, Toko Tuna Yango, Toko Tuna Yango, État généraux à justice. Merci à Constant Moutamba pour ce grand travail. Et je crois qu'il Kopé Sabanzela, Namaema Koleka. Amis téléspectateurs, on a aussi ces missions à l'élo. Avant d'appeler Sabino, sondage à l'homme de Makelele. Na Kopé Samokwa Koswa. Na maman azali kotika tata mokonzité na secteur nae. Azali yo ezali affaires sociales. Maman Aziza Mounana. Azala ki wana esika tata mokonzi ya kendaki na 79e sommet ya Nations Unies. Représenté valablement pour na koyoka pe matali secteur ya affaires sociales. Musala ya maman ezaka nini? Ba victime nyonso boyoka ba déplacé de guerre. Ba orphelin manso. Maman boza komona na rouge noir boza komona. Cette dame qui na kotala yemba na moko bo akobimisa motema malamu akosunga ba déplacé de guerre. Ba victime nyonso. Maman Aziza Mounana. Toujours bokoyoka wana zokoyoka makamu chef nanga kolobani. Là attentivement akoyoka au chef de l'état zaï koloba parce que quand on sera de retour, je crois que lundi ou soit lobby dimanche, bakozonga en Kinshasa, ba bana ko sala o ezali souci ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bino bato baloba bakenda ko lala na ba sommet. Au monde Aziza Mounana lali pongi? Je ne pense pas. Mais bravo pena bao bakenda ko lala sommet boy to moni azoni mba na ye na pongi. Na mbonga ba congolais. Maman Aziza, merci à vous. On va finir na kopesa merci na député moko ya commune ya Lemba. Et ça rabino ita wa biso sengi to accompagner baza ko accompagner. A bien été gouvernement zaï ko bunda pona gratuité ya école de base. Mais yé pas ali kopesa moi touche Lemba na biso zaki Lemba ya ba commune ya ba intellectuel, Lemba ya ba Lemba komi ko beba, Lemba kuluna. Lemba kuluna na moi, c'est trop. Bana Lemba ba pesi confiance na maman Lumière. Maman Norbertine Matanda. Mwana mwasi yo maman oyo azwi andimi kokita pe ko fute la ba orphelin belé ba kelasi amoni mwana na nzela boy. Pourquoi mwana azaili banda azwi bana na responsabilité grâce à fondation na comme ma bana na ba kelasi boko ka na image bana ba ko pesa témoignage ya merci bano bazaki na barabara pesi forme asombi fourniture afuti frais scolaires et en école à l'état topé une école à privé maman azako bunda tout ça c'est justement pour la aussi sa délinquance ezali na commune Lemba. Maman azayi kobunda na ko esamino na image weekend nyonso atamboli majorité na ba école ya commune ya Lemba ezaki moa mais majorité za ba école ya Lemba akita na ngaba mabe na pesi moko ko sona ye maman ko bana mosa ozayi ko sala pona bandeko ya Lemba kaka teme ya Moamba parce que na ebita musu penser ko chanzaka na 2028 aux appels député national à Moamba et Moïse Mbouyi na équipe mo na soutient toujours total ami téléspectateurs. Quand ça va aussi la sondage il y a 5 meilleurs ministres de 1960 à ce jour. Oh bah ça la musala kitoko. Très bien, on va finir. Bon dit rapidement pe sanga photo ya liboso. Azali moto to betaka histoire. Bana batanga ka metang mususu bana ba ebaka te zali grâce na ye. Grâce à implication na yep. Nde tozo rappeli panda ekolo Congo démocratique. Lui c'est qui? C'est Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba. Azali moko ya ba meilleur Premier ministre, on a sondage à l'homme de Makelele Moïse Mouyalobi, topé sa moko akoswa. Na Patrice Emery Lumumba. Moto ya zui atikali na histoire bana bana ba kotanga. Mosala oya zayi ko sala pona ekolo Congo démocratique. Moko akoswa et puis je pense que na libota mobimba oya Patrice Emery Lumumba. O batikali bakoyeba na ko sala suivi malamu ya kobimisa pe ba Patrice Emery Lumumba okwa basayi mosala. Ministre Ami Balé Zali Bongo, le docteur Etienne Tshisekedi Wamuluma de mémoire. Vous vous rappelez à l'époque, papa Oyazwaka ka ordonnance, Yagoza la premier ministre, mais Batou Bovivaka à l'époque, Boyoka Kabino Moko, discours, nomination Kaka, Boyebi. Dollar Koto, Wenze Koto, Boyebi histoire. À côté de la liste, il y a un sondage à l'homme de Makelele. Pesanga Moutami Satou, amis téléspectateurs. Les alines de Konabi Soléon Kengo Adondo. A soit bénédiction à cause de la plusieurs fois. Ancien premier ministre. Quand je dis plusieurs fois, il va n'a mis balé. Français malamba. Mais vous savez comment est-ce que Léon Kengo Adondo à son époque a soit gestion malamu ya ekolo, ya gouvernance ya ekolo. Mokwa ko soit na ebika azali de heureuse. Mais moi c'est parce qu'il y a tiki biso, mais parce que tata mokonzo ekolo père reconnaître ki mosala na e. Dans l'accès qui vient à commenter sur Kendaki. Sanga photo les sous ndeko bondi. Sanga photo ya 4e sengela zo pe ba éloge ndeko Moïse Mbouyi. Moi na mboka Adolphe Mozito. Ozala ya opposition za ya pouvoir.
mais oyebi etende ko oyo na poste wana ya primature ayela ki biso ba réforme ebele yiki makambo etali ebele fiscalisation makambo etali kania ke bane ko kimaleta boyebi Adolphe Muzito oyo asali surtout na matali administration publique makambo etali économie ya mboka réserve de change écolo boyebi ndeko oyo ndenga abundaki akoti na sondage à l'homme de Makelele moko akoswa na ye histoire tokobosana ka yango te na silisa na ye ami téléspectateur peu importe nyonso oyo bato bakojugenga na suka peu importe mais l'homme en cravate rouge Moïse Mbouya koti na sondage parce que bilembo ezali ah oui benga na dossier ko benga nyonso bilembo ezali ami téléspectateur et sengeli ko tanga moto na ba œuvre na ye so le toko tanga X c'est parce que ya yi matata pono so toko tanga Y peu importe on a ko ba nyonso mais nous avons des signaux ce qui le lo bato akoma ko za moi carte na ye boye bosa na kapete balkanisation bosa na kate ce qui le lo moi transco ata ko yiki ba ko tindika ngo eko bula boye ba ki moto yonde transco Congo Airways bosa na kate o batikali to basalate mokolo eko ya na ko yebisa bino ba premier ministre o bayaka tourisme na kobimisa bango awa république ezali na pasi na mawa na bango émission à l'élo esili lundi amis téléspectateurs tukutani même heure même chaîne merci l'équipe technique Mobimba merci na hiérarchie Mobimba communication plus télévision et merci na ezali na elenge moko amis téléspectateurs on a découvert qu'il y a na commune Njili mboka na biso ezali na chance ezali na bénédiction kozala pe na ba jeuni na secteur nyonso mwana mobali oyo na kosala effort je pense que c'est un génie ou à sali ba université té à l'écolo mais azali ce que pesi et mon sala na matali technique yaka na mutu kate ezali baba yako lobisa yango je salue l'ingénieur le technicien Ben Mayoka c'est l'un de petits techniciens surdoué na pesi mbote parce que jeu de témoignage mokolo moko na kobimisia il était sengeli accompagné rabato aboy ana soutien ana garage te akoyika yika na banzela na balabala to encadrer bango ekozamara pour la république émission lelo esili au revoir. J'ai reçu beaucoup de plaintes. La première semaine, c'était une semaine difficile parce que ce soit des collègues membres du gouvernement, les directeurs généraux des banques, les directeurs généraux des entreprises publiques, même les gouverneurs de province, nous saisissaient tous les jours pour se plaindre des saisies intempestives de leurs comptes, de leurs avoirs. Tantôt au mépris des dispositions pertinentes du droit WADA et même du droit interne. Et c'est pourquoi vous allez le remarquer que nous avons tout de suite mis en place des mécanismes d'arrestation de certains grands criminels économiques et financiers. Oui, on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais c'est de cela qu'il s'agit. Le chef de l'État, magistrat suprême, après avoir reçu plusieurs doléances et après présentation d'une note d'information de son Excellence Monsieur le ministre du Portefeuille, les instructions étaient donc dictées de manière ferme au ministre d'État, ministre de la Justice, pour pouvoir réformer, trouver des solutions structurelles à ce problème qui jonchait notre système judiciaire et juridique. Nous nous sommes également rendus compte des condamnations fantaisistes des banques